Breaking news ba sango ya Congo na tango ya bafeti na bandako na bino. Ba sango lelo ezali koleka on dirait qu'il y a breaking news et pe tozali bongo na monga lema esika pi topesa ya bino ba sango ya Congo. Pe lisusu tozali bongo on dirait qu'il y a Soft King TV oyo ezali koemettre à partir ya Canada. Soft King TV oyo eza komettre à partir ya Canada, to travaillaka en collaboration na bango pe bozolanda biso na Sentinel TV pe na Facebook ya Didier Forme à Latakala, to na YouTube Didier Forme à Latakala. Basango ya Congo bandeko feti congolais azo fetete congolais aza na matanga parce que na côté ya Beni tozolela plus de 100 soldats congolais babomi pe plus de 1000 civils congolais oyo kanambe na batunaye ya FDN Nalu ou yemokaza chef na bango pe na nzela na sima voyage na ye ba côté est kuna basali carnage wana bakati ba congolais mitu bakati ba congolais ba memi bango na village bakati bango mitu, donc ezali banko o yazo sala. Alors ndenge salamaki, félicitations à ambassadeur américain, félicitations à administration américaine, félicitations à Obama parce que alias Kabila na mutunaye ya faux procureur de la République ba salaki déjà ba mandat d'arrêt oyo ba sengaki na Sénégal et refoulé ba congolais nyonso to opposant o bakendeki na participation ya ko fonder Front Citoyen do yalaki soki kaka bakiti na aéroport bakangi bango ba kosili bango kotia ba minduki na kati ba sac na bango directement ba condamner bango. Mais entre temps ba Rwandais o bazo bomana est ba Rwandais o bazana M23 bazana bango libre congolais tamoka ko revendiquer te yango. Président Obama pesaki ordre à Epsi Kabila sokaza mobali ya solo bakata engenga ameka kokanga ata membre moko ya Front Citoyen. Donc likambo wana esalami bongo ba o bakita Kinshasa kara Monisco ya ikozwa bango pe bakena bandako na bango. Procureur général ya Lukuta ya Nzala azongi mukila na kati ya makolo. Donc félicitations na bandeko na biso nyonso tu owana. Entre temps yemoko alias Kabila awuti kolobake ako anéantir ADF Nalu o ezali création na ya suka ya ba Rwandais ba boma ba Congolais. Réaction ya batuana et alinini ba ye ba bomi plus de 100 militaires congolais ba kati ba Congolais mitu na camp ya Kamango na est ya Congo. Et puis wapi protection ya ba citoyen na ba bien na bango na territoire na moto azolinga continuer kozala président et pourtant azali bongo génocidaire pe azali bongo rwandais de nationalité. Basango mususu na Congo date tikalika moko le 4 janvier 2016 soulèvement populaire poté ezali anniversaire ba martyr nyonso ba kufa na Congo. Alors opposition na église catholique ba mi pesani rendez-vous na deux dates, le 4 janvier et le 16 février. Alors église de réveil oyo boyebi keza église de réveil oleza l'église de réveil et comme église ba collabo pour Kabila na nani faux pasteur za kuna Mugalu abengisi ba pasteur tout ba tenero ya église ya minene ya Congo ba pesi bango stade de martyr pour ba kendo sala distraction na peuple bab kende ko soutenir ko sambela pour na ko soutenir dialogue oyo 10 jours oyo ordonnance présidentielle et lobaki et koki donc ils a déjà annulé. Alors bino ozomona que église de réveil au lieu à la nasima population mais église de réveil ils en ont pour na ba étranger ils en ont pour na ba rwandais pour likolo mbongo. Alors après révolution l'église wana tout ekokangama pe ba pasteur wana surtout ba okende boloko na tête nango ezali bongo ezali Kankenza, ezali Kinziamina, ezali Mukuna, ezali Léopold Mutombo, Mama Olangi, Soni Kafuta, Kutino, na Tsikatenda, Bangonde, bazali bongo na église Kimbangiste, bango bazali ba champion o baza mutu, o bazo telemela ba Congolais mais bazo supporter ba Rwandais. Na loba makambo banda kala ke sans rival Narex Kazadi bazali ba Jean ya PPRDP ba collabo na moko musu babengaki parfait kanku baza ba Jean ya PPRD botiaki tembe bolandi ndenge Radek abimisi marona poisson sans rival Werason na Rex Kazadi
travaillera pour na aner bazali bata PPRD. Donc après libération bato tout au juger bango peut ba rôle moko na moko ezalaki nini na makambo ezoleka na Congo. Kimbuta bangi ya melaka kalate na ndimi akomelaka yango na angenga parce que bayokani bakata connexion ya ba SMS na internet pour être ba stopper ba congolais na ko progresser. Mais babosani que le 4 janvier 1959 congolais azaki na internet te, congolais azaki na SMS te, ba tract pamba ebimisa ba congolais. Puis le 19, le 20, le 21 janvier 2015, ata congolais mon côté a utilisé internet pour nous routine kabatu malibanda. Donc biliaki batu oyo bikoki ezali bongo. Rendez-vous ezaka moko le 4 janvier, Kabila dégage, alias Kabila alinga te akokende parce que asali tout azo utilisé article 70 pour être na pouvoir. Oh article 70 ezo ba bien président akotika na pouvoir pour azela président oyo ba voter sika azwa temps akende ko prêter serment. Mais lokola yé aboyi ko sala ba élection nanko, c'est-à-dire ako bénéficier de loko moko ko zelate manana et Cécile biliaki bikoki to yebi ete na 2016 tozo kota donc dans 3-4 jours dans 4 jours 5 jours tozo kota 2015 ezana bato belé a PPRD fête na bango asuka yango bazo fêter bonne année asuka yango bazo fêter Noël asuka bazo fêter bamsu ba ko kalingama bamsu ba ko tumbama bamsu ba kele bologo bamsu ba ko parata mbangu moko ko leka mboa po ete biliaki bango bikoki do ekozala bongo. Donc 2016 ezali ou Kabila azo kufa ou azo kende prison bata PPRD mingi fête na bango asuka yango ba ko pakataka mbangu parce que to komi na tango asuka. Alors, Basango ya Congo, breaking news, na banda kuna bino, 2000 réfugiés rwandais et burundais, koti sous na est à Congo, puis bazo continuer ko boma ba congolais, c'est-à-dire balingi côté na nyo surtout, ba dépeupler ba longola ba congolais, ba côté sa étranger pour ba la référendum un jour et comme république ya ba ngomba kuna so dia nini meko simbate. Les égorgeurs rwandais et burundais n'ont pas eu peur de ceux de soi-disant chefs de l'État, alias Kabila, car après l'arrivée de Kabila, Beni égale après son arrivée, ou bien son départ. Donc le 24 décembre, tant que le monde entier a fêté Noël, mais na Beni, Bazo Lokotabi Bembe, il y a pas Congolais, plus de 100 Congolais, il y a armé, corps na bango, ils ont retrouvé na Zamba, bakati bango mitou, pe na batunyo surtout administration, bazali kuna koboma bango, bazo ko luka beaucoup plus ezali bazo luka nani soi-disant chef de l'État azaki na Beni mais à permettre à sala tout eloko oyo kotia insécurité pe génocide salama na Congo oyo esalami kuna ezali mama mingi pe désolation oyo ezoleka na Beni pe na l'est ya Congo ezo ekere biso pour gouvernement gouverner, c'est donner les solutions à tous les problèmes. Comment gouvernement RDC épée sa solution na dossier ya état de sécurité ya RDCT na ya ba citoyen na ba bien na bango. Le 23-12 les génocidaires rwandais avec au nom de alias Kabila a komaki ba côté kuna pe batwana ba localité lokola Mavivi, Vemba, Numa, Masulu, Kwende et emporté plusieurs personnes au Bakoufi na kati ya Zamba. Ba massacre ba cadre congolais na Zamba pe ba originaire ya Beni, Butembo, Lubero na nde Bakoufi mingi. Donc ezali épuration ethnique ozo salama au Kanamba zo salama nanko. Extermination ya peuple Nande signé par alias Kabila. Donc Kabila a signé extermination à peuple Nande to éviter yemo kaza chef ya ba Rwandais ou azo sala kuna. Obeminako bazo funda yeke azo gérer mal la chambre basse du parlement et tout le monde l'a vomi na kati ya PPRD. Alors bakuluna bazo kote la batu na bandako ko boma ko sala sabotage ko bebisa biloko ko violer ko détruire nyonso wana ezali kaka alias Kabila mutu azo tinda bango. Pe lisusu jeunesse Kabila azo sentir que makamona ye komi na suka ba citoyen front citoyen ezoya na
tout fait tout flamme pe lokola dialogue esimbite sikadi biliaki bikoki akomi kokosa ke azo former jeunesse ya Congo azo encadrer bango jeunesse ya Congo encadrement nyonso ya pe perdre to ya Kabila et azo memela bino ezali distraction botomboka na soulèvement populaire pour asa sacrifier bino aza ennemi na bino azo luka asila na bino alors bino boluka kosila na avant Mbujimai 8 personnes bakufi avion et raté atterrissage na aéroport ya Bipemba tant to lobaka ke 5 chantiers zaki baventure bino botiaki tembe bino bozomona makambo nini ezo salema ko utiliser combo ya Nzambe pour tromper les fidèles ezali abomination pe bakozwa fimbu ya nkolo do fimbu ya nkolo ezali na 2016 pour na bato nyonso o balubi ba pasteur évangéliste ba apôtre banani baza ko utiliser combo ya Nzambe na ba faux miracle na ko bebisa kosala nyonso sortez des églises et des serviteurs de Baal les églises sataniques qui envoûtent les gens et sengeli bobima 2016 ezali année à plein succès dans le Seigneur oyo tu akobongisa kozala na Nzambe malamu oyo tu akoyoka liloba Nzambe oyo tu abangaka Nzambe akovivre plein succès dans le Seigneur wana ezalaki message Nzambe apesi ngai Proverbe 30-30 pour la diaspora pe pour la chrétien surtout alors banga Nzambe tosali liloba na ye okovivre plein succès na kombo na Yesu na vie mulai donc breaking news lelo tolobi ete biliaki Kabila bikoki parce que oyo ya lukaki yango ekokisami to bangelo ko moko te makambo esili biliaki bikoki breaking news